ko sakananga yo ko sakananga tu na mwana nga olobela fali mabe olobela fali ba mabe bozana no orchestre ni ba peuple nomado bozana no orchestre ni botelemena na wapi to ba poso na binote bokoma lokwa ba ndobo na kati ebale boye ba mbiso kangate bokanga makoko bokanga nde ba makoko omoni siko tambo kangi ngolo héritier bokoko simba etungalo héritier bokoko simba ete boke simba makoko kuna na ba malangwa ba ventriers nyama mutu mo ba peso ki bo mwasi mo la fidèle na ngote o sauter maman comme so enanyo est-ce que ba sala bon to sala pena be mission ne bolinga bo memanga wana parce que ngana impoli ya munene moi je n'ai jamais banga mutu mais je respecte les gens après qu'on respecter na muta bien ti bino bozata on so ba bana ba bonne vinde na yoki bo so ba mapango mais boye ba kenga so na ka ba $100 c'est que na lopango déjà moi na ngai bino bo sala makele ya bo finga rafali lobi boye bo kumisie lobi boye bo fingi lisusu pe ba finga fali lokwa bino bazarati nga depuis na banda be mission na landio Chaka Zulu no peso makambute na level parce que yo vivre na planète à drogue o vivre na planète ota yo vivre na planète à bombe po idée rosa bombe bazongo na elongi na o parce que batala batune za drogue ba moi lita mezala mais yo drogue ngo mela ndeni okoma lokwa libanga te abatanga bakomba bayumati liyo ndeni drogue ngo melaka okomelongo lokwa libanga bo c'est que do ça kuti we comme ça batu nde basala biso bombe na basala on a image na oti donc yo na peso makambute poso na peso makambo ko sumba na bilamba yo ko sa kolobaka tenga na mama na shege mpolia munene makambo ko koloba tenga na kolobango yo na problème ni na manique on a problème komba ba yuma awa tikeba yaya awa ba yuma ba le karate o tsola na sepe ya mboka muta plus na mabange be na ba disque ko le ka batutu muto wera kangaka na nzoto ko le ka batutu otala quelle fidélité bobanga raté boyaka na ba mbosi yo kasko akima mambolo baki olobo dilo banana wera na 13 ba memo place monte nga ba memanga place monte na fidélité lelo yo ba memako lo ngwapwani nga ba memanga place moko te ni braza o soli kitoko nzora na lelo mabe o sola bien mambo solo ke no pena bien mais sauf que ozo manquer intelligence na sagesse ya kolobela makambango biso de tika nga si na centre féminin maman mobuto n'est pas la même calibre bino le boza le roi lufu bo senga États-Unis tina no message boza ko message États-Unis yango pepe sa mo accès bo sa be mission bien boye kololobako boye kololobati ekutu koloba no te ndanga za bonga sala ka patrouille na orchestre dans elo les gens en char de combat ça patrouille o mususu alati blamba ba cowboy le roi libanga vanda sola komonanga na veste bato bakufa okeza sa injonji na mboka na veste bato bakufa na chapeau ba cowboy eloko ezanga zoka épée na oyo bamata likolo épée wana na cheval okende mba moko ela mbala na suka nga koyo peso makambo nga yebi yo eso mona nga na sala émission atanga kombono Chaka Zulu nga si na sala émission bila drogue nga no na yoka kuti neza goûter na yebi gwa kuti te alcool na melaka te na melaka masanga te na ya eloko na melaka te na melaka mai na koka kuti na nga koka mai ya yo ya drogue wana onimbaka na bémission et pas na ngai oleka te na ba français na loba ya bana maternelle et puis maternelle na kutu ba bandité yo et mbala na suka yo osolanga na ndeni nga niveau mona yo yo ba yamba na émission ba peso $20 c'est pas le cas chez moi là vous allez demander moi je vais donner okabon nga na niveau mona binoti et la mbala na suko te longi bolo kwa lipa pesanga semelle nga masana ta drogueuse au casolité tu fais la honte aux maman batu est-ce que nga na simbi mwana so na pesi ba détail so na ina au moins tout retourne na bino na yebo na c'est la mission mission pour bosso la bien bozana moi un mois na YouTube na pemno succès vous êtes là au dil manzako nga ba solanga na YouTube tenga za ba disque dit nga talanga kuna na pesa mino devoir à makasi concert à $300 boya kita taba yongololo ba semba nyama bat bana promo lata ba kiacha bien nyama soit disant ba uta poto na l'équipe no ba basket à cher ngata basket à carton o mundela yebi ayebi ke basket e bimeke kin ngata kiacha marche de santé te bosa très attention na ba bilamba na bino ya ba scout bolata wana bokeba o meli drogue meli drogue yo viva planète mon abiso yo viva planète mon abiso viva planète à bombe na mutu no raisonna ka pelir nga masa na ote njora kangali bata na wana oyebi ko yela nga yene chopi ana sombela lipa na mikate nga na kantaka après lipa olia mikate mazwa mikata tia kata lipa mélange à farine tala no eloko nga masa na pesa ke siko ba argument papa biso lekeli papa bango papa biso beta basalo papa bino beta te peta beta te obeta ngo suti donc voilà ya monisco na monique
ti siko banda basali ba 15 émissions ba 20 émissions pour une émission moko bazo ko kaka te ko pesa makambo par rapport à game c'est paya ye lisusu ko pesa mino sous devoir aller ba pumbulu boya bo continuer ça ba émission ngana no pesa mino ko moko ok bobi lo ko ba nzo bino tout ngana la samino ke mkolo chef mamba ya banzo c'est moi c'est paya moka Odile Manzaka Kondo 13 pena on a limite ko ça donc pour défi pena ngate mutalansa ko ya Roger le combattant Anzanini alingi bo salani robe soirée na talon Yona Venzora bolata robe ngana bandi déjà pour respecter maloba mukolo ngana bandi déjà pour respecter maloba ya Roger le combattant na Driss sénateur passé nga biso robe talon après ce que là tika robe talon au sein la mission sur émission ngamo on pesa mot d'ordre bato bon ça sur émission répondre oti mais so là ti robe talenté té papa bino tango manqué nga yo mona ti tango ya ka ki wera la formateur déjà le roi manqué nga respect biso papa bino ndongo zo kanisa papa bino to sala na biso ba blague papa bino za massa na biso to mesa na bon a collègue Sankara ba sala ne ba confrontation donc ndongo yo tient na place ki bo papa yaye pesa ki bo papa ti Congoli solo. Ouais, bonjour, donc bonjour à tout le monde. Batwalinga Odile Manzaka, moi Sinzambe CP à Mboka. Il y a mes gardiens Nigeria comme coach Kondo 13 sur film à Ninja, donc Basalam Nabino. Et pourquoi pas n'a pas Samboti, hein? Et pas il y a Plikengola, papa na Bénédicte en direct de 9-3 de Parigo quoi. Plikengola, papa na Bénédicte en direct de 9-3. J'étais salé à passant et pas Iwapina Pesa Pembote et pas les déclarants les plus célèbres. Donc Pablo King a repéré sa marran par rapport à Game. J'étais salé aussi à passant les déclarants par excellence. Basalam na Yangwana et na Pesimbote et pas ya passeport diplomatique en euro. Adolphe Tony Lewa et Soise de guerre Basalam Nayo, pourquoi pas maître Tani Diaka, donc il peut mettre Nabiso Molobel Nabiso à Wenge, et il sera bêti par rapport à Game pour comprendre, donc avocat Bazalana, bon, mais à degré non Bazalate, maître Tani Diaka, je te salue à passant, Élisée Bokota Scan, merci beaucoup. Merci, avant tout banda, émission Nabiso, merci Maka, c'est parti, c'est émission, FC Premier, Mabungu, Nakatia Belgique a outé kobimsa single depuis le 15 juillet 2022 euro et ça déjà na ba plateforme nyonso donc abo kende bo télécharger yango titre nango ezali Pesambongo ozwa makambo suka na chanson donc boko kepe na page na FC Prime Mabungu ya Facebook même ya YouTube bo s'abonner bo télécharger vraiment Pesambongo ozwa makambo. Alors Odile Manzaka Martin Engi double vitesse à fusée na yambio na lingara mutaloba azala les émission abimisa nyonso ezana michopo na est-ce que oza prête ya robimisa nyonso ezana michopo na là za prête ninga za déjà prête banana libumo donc na pesimbote pas Eddie Sanclair Lioko Basalam Nayo et mon président Golf Kizola j'étais salé aussi à passant pourquoi pas président Dom na Lille Basalam Nabino et wana na monimba moro mère Eugénie Nzengele Basalam Nayo voilà je suis là. Tout ça a bonne santé. Je m'appelle ça Makambala Moropo. Lelo, ya Roger le combattant, le bagito le bébéleti. Voilà. Na landi be mission. Na landi be mission, na tali pena gete na rapna CP ya moka. Faut sentir mot d'ordre respecté. Émission moko mais faut mona ndenge basali be mission. Ba 15 émissions, ba 20 émissions. Na otala ba on ali so sukati siko ba pesi na émission te. Ba lo bakara mais mission nga na pesa ki. Moi te ba koki oben na droit de réponse te. Yango na yo baksela bango sous devoir mosusu. Na yo baksela bango da yo baksela bino sous devoir mosusu. Parce que tant na yaki na contre-attaque sur attaque comment ni biso nga moi je suis un maîtresse. Nga mission les gars inapercité. Wana ko buka na te. Donc ina mission ko les gars inapercité. Montant boyaki na question nga na pesi contre-attaque à réponse. Wa ben en contre-attaque. Papa biso aleki na pesi ba argument. Beaucoup qui supporter argumenter. Donc moniteur ngazaki liboso et pas wata bimisa d'âge moroboy. Alobi watale siko bato ya bande ko bwa kila d'âge wana ba yebaka te contre-attaque nango fozala. Siko tango aye ko sa lokola ke wata bengani ya longwe e ko sa ke aya siko na papa biso aleki papa bango yokuta siko koto maîtresse azalaka. Ayebise siko yo apese ba argument nango yango moni mbrouye potanga betaki watale kota banda oboke nango ye moko yebi ba yeba elo ni fo ba pese na retour te siko awe yo kuta siko place maîtresse azalaka papa bango aleki papa biso abimisa seta abimisa faire gola ye moko benga Ligue des Champions
Il est la seule mission, papa oui mabenga la conquête du moment. Papa bina benga que Ligue des Champions tilelo. Papa bisa bimisa mutabongo. Papa bisa bimisa Gogan. Papa bisa bimisa Maestro. Taba senti papa bisa bimisa. Donc tango yaki nango na pesa ke siko ba argument papa biso lekeli papa bango. Papa bisa beta basalo papa bino beta ti. Peta beta te obeta ngo suti. Donc voilà. Ya on monisiko na monique Tisiko banda basali ba 15 émissions ba 20 émissions pour une émission moko bazo ko kaka te ko pesa makambo par rapport à game c'est PA li sous pas pesa mino sous devoir aller ba pumbulu boya bo continuer ça ba émission ngana no pesa mino ka moko OK bobi lo ka banjo bino tout ngana la mino ke mkolo chef mamba ya banjo c'est moi c'est PA moka Odile Manzaka Kondo 13 peta bata Christian Bopate les référendums. Voilà. Alors tout cela wa vieux Roger le combattant lobby boy to respecter pe mangolo ba même mikolo. Toza bisotu bana basi bisotu banzele. Soit disant moi je suis lesbienne. Lelo na la kisi que premièrement na tsaka da manzaka na tsaka make-up et tout. Make-up forcé t'es comme batumsu batara forcé non. Moi rouge moi nini. To sala siko poto se pesa bato to zala na bango. Papa biso bota jote, papa biso bota mwana moi si Odile Manzaka. Kaba moi $100 moi euro. Donc moi abna ke ritsazo ye ma patron abamba bato bala nga pe na bambie euro. Donc moi abna ke we ransan 4x4 pena bato tu wana ya wenge basangani Odile Manzaka $300 na porte à côté ya za wana. Image eza. Bona ba problème na nyoso. Sikoyo wana bokogo débrouiller bosala. O bosala te yango njora pena o na limite ko sala donc pour défi pena ngate mutalansa ko ya Roger le combattant Anzanini alingi bo salani robe soirée na talon donc yona Venzora bolata robe ngana bandi déjà pour respecter maloba mukolo ngana bandi déjà pour respecter maloba ya Roger le combattant na Adrissa sénateur passenga biso robe talon après soko latika robe talon au ça la mission ce mission ngamo na pesa mot d'ordre bato bossa ce mission répondre oti mais so lati robe talon te yo lingolo ba ke Venzora rola tatende yo lati yango te ken na pesa ke devoir bina ba kiati na misé abimisa 10 ti siko atami balezo mona na te ken lati ba puma ba nini tomoni yango puma marche de santé wana eza ba puma ba mike basali ya mikolo nango il y a des pumas moi lorsque je porte mes habits na yara toujours na catalogue est-ce que mbal no zanto to pete ndetiye ke mbal no lata bo mbal nanga lira mbongo na YouTube te akeba na babiloko wana mbal nanga ya yebi mbal nanga mobali nanga za no tela munene na matadi ekangama na ledia atu na bato bakenda kuna matadi boyebisa yeke orchestre minene lala kuna ya bato ba prière na orchestre tu ameka kututi nga mobali nanga ya kote na mambo te po mobali nanga vanda jamais sala bato analyse azu ya bato analyse te po no laksa bon ke to bato tokemba te nga na ya ndeko répondre devoir na pesa ki na moni ken na pesa ki na mise bimisa diketch ezo bimana nte okozwango wapi voilà ba devoir mususu ba peso bonga ba peso 85 pompage et puis ba ezo pompage on même on a libanga o suka ndeni alors lelo polémique Roger le combattant lobi ali suma ke le beleti alobi robe soirée après to sa nini bémission tia perruque robe soirée ngana na bandi pour non respecter maloba mukolo alors merci Olivier Manzaka batebele pompage pena o ya ko kateka yango njora je te demande robe soirée voilà. Les loups polémiques et continue Makassi. Jamais avec vous tout le temps. Donc vous me mettez dans un bouillon sauté. Donc poto kende bien. Poto sala pena be mission de bowling abo me manga wana parce que ngana mpoli ya munene moi je n'ai jamais banga mutu mais je respecte les gens après qu'on respecte na muta bien te bino bozata on so bana ba bonne vinde na yoki boso ba mapango mais boye ba kenga so na kaba $100 c'est que na lupango déjà moi na ngai bino bosala makele ya bofinga rafali lobi boye bokumisie lobi boye bofingie lisusu pe bato bafinga fali lokwa bino bazarati nga depuis na banda be mission na landio Chaka Zulu no peso makambute na level parce que yo vivre na planète à drogue o vivre na planète yo vivre na planète à bombe po idée rosa bombe bazwango na elongi nao parce que batala batunezo za drogue ba moi lita mezala mais yo drogue ngo mela ndeni okoma lokwa libanga te batanga bakomba ba yumati yo ndeni drogue ngo mela okoma longo lokwa libanga bo c'est que to sa kuti we comme ça batu bu nde basala biso bombe na basala on a image na haute donc yo na peso makambute
poso na mina peso makambo ko sumba na bilamba yo ko sa koloba tenga na mama na shege mpolia munene makambo ko koloba tenga na koloba ngo yo na problème ni na manike bon na problème kombo ba yuma awa ti keba yaya awa ba yuma ba le karate o tsola na sepe ya mboka muta plus na mabange be na ba disque ko le ka batutu muto wera kangaka na nzoto ko le ka batutu otala quelle fidélité bobanga raté boyaka na ba mbosi yo kasko gima mambolo baki olobo di lo banana wera na 13 ba memo place monte nga ba mema place monte na fidèle ti lelo yo ba mema ko longwa poani est-ce que okende bien voilà nga ba mema place moko te ni braza osoli kitoko njoka na lelo mabe osola bien mambo solo ke no pena bien mais sauf que ozo manquer intelligence na sagesse ya kolobela makambango biso de tika nga si na centre féminin maman mo boutonne pas la même calibre bino le boza le roi lufu bo senga États-Unis tinda no message bo za ko message États-Unis yango pepe sa no accès bo sa be mission bien bo ekololo bako bo ekololo bati ko lo bebele bele mambo lo bebele bele lo kwa ba noko ezati so lo bi lo kwa ba jonga na bi ko relo bango parce que moi je suis une maîtresse ngala ko teka mutake su ga ke misutuka na beach oh mutabia te pas na biso na terme to lo bara des harmonie o betinga des okozwa koko na des pour contre des ezalarati mais so betinga harmonie okozwa maman na harmonie na chapeau ngelingeli nga depuis âge à 13 ans j'assume ba memanga place monte mais je suis fidèle jusqu'aujourd'hui mais yo mutu ba memako ba place olongwaka pourquoi tant ba memayo faut aller sikawana même pas ko maintenir nini boza boye bate boza même ko simba koza ki bo moi sinzamba pesa mino boye ko maintenir angote yo pena ngo za bongo za la fidélité na oza non moi si tana mutu oza ngo za fidèle na oza moi si na bi ke faut lobelo mambo belé oza fidélité na oza moi si wa fidélité na oza ta mususu na batu ba pio confiance mo boye on manque babiloko mususu bon sauf que tu es les entrailles aux apena entrailles ya donc ba organisme na donc oza ba fouiller ya biloko ya kati ya libuma mosaka donc c'est à ton père que fona lobela mosaka tirer moi na litoi encore pekisa papa ma Sophie so zongi simbanda non orchestre bo kebananga boke balanga je n'ai jamais banga mutu on a place au funda ngati au CP mboka kondo 13 vous comprenez donc son amando pesa bino ba détail to kende mabe pour nga nazawa bo mekate soko fundi to refunda mais j'ai passé des temps dit na l'exatan nga na luka mbongo te bino boleksa ba temps on va na ba saba podo ma ba misa ba kabela bino ba transport chez moi ça passe pas c'est pas le cas quoi on n'est pas la même calibre dit nga na kab moi nga na kabane mbongo ngaba kabela ngati moi me donne pas jamais so bozaki nango to kuta na concert à $300 bo repêcha kit bo repêcha ko suba na bilamba obimisa $300 kota concert kasi kota concert batalo na TV bino boyaka kana mambo ba YouTube ya VIP moi je nga na sara be misote mena na chaîne taba to solo la ngala lingi ko libanga bo yo ko sakana nga yo ko sakana nga tu na mwana nga olobela fali mabe olobela fali ba mabe bozana no orchestre ni ba peuple nomado bozana no orchestre ni botelemena no wapito ba position na minote bokoma lokwa ba ndobo na kati ebale boye ba mbiso kangate bokanga makokoti bokanga ndebo makokoti omoni siko tambo kangi ngolo héritier bokogo simba et ngolo héritier bokogo simba et boke simba makoko kuna na ba malangwa ba ventriers nyama odi manzaka fidèle ozaki bo mwasi mutu mba peso ki bo mwasi ma fidèle na ngote o sote mama ko maso enanyo est-ce que basala bon Denzo Rasiliki alobi yo manke papa na bango ndeka ezolo bama papa na biso l'équipe papa na bino na ebité ye maloba azolo babike yo manke papa na bango yango moni place a telemelio azolo be tanga mankanga ya zalate papa bino tanga mankenga yo mona te tanga ya ka ki wera la formateur te zalo ko mankenga respect biso papa bino ndenge zo kanisa papa bino to sala na biso ba blague papa bino za masa na biso to mesa na bongo collègue Sankara basala rane ba confortation donc ndenge yo tena place ki bo papa yaye eza ki bo papa te bon effectivement on a pesa ko na lobi ko za faute te papa bino leki papa biso olo bano bien muta opexo azati mais papa bino basalo papa biso beta ngoti papa biso na auto biso ba miselo ko ba miel de sion
chanteur par excellence papa yuma muta lobangate biso ba chanteur na biso papa yuma muta pesa bango ba valeur papa biso abimisa mais papa bino ana problème mambo ebele kande na lobaki ya vanda mbale ebele ndetinga na vandi boy akokate par choc ko saigner ya sepeli na ngote comment ko loba ke muta fanda bongo non et dans le quoi muta bato ba ça registre appel na maternelle est-ce que lundi so to lobi mardi to lobate papa bino vanda bien te eza logique bongo moi éviter que papa bongo eza kaleso na poche ni ti na lati kaleso te eza poche papa bango azula ngangwa ila ngangwa pona ti koloba bongo ndenge ni na comprendre atu na papa bongo kaleso na poche ne ke lukani botanga zo bakaleso ba nzela ti na poche biso to ba nzele c'est que yanga pesa kati ozo comprendre papa bongo na problème on lata veste ya kano lokwa ba tutu balata fo atia ba pampers mupandi est-ce que to kende bien est-ce que tu es bien ba meka kutu te muta bien te mudongo mutu dong na ebite songa mona mitali na mimona so na zanani mais le ndule boti polémique kala tondo sepela ba mission na biso to bi ke koto akumisa na monde na musique le lobino nyos tu botomboki l'orchestre kuna batomboki koto batomboki est-ce que boko chape kimia te ke bolobi pe loro non bango batomboki te ya bimisa ke loro mo bonga na ele ba argument ko ka ba argumenter voilà. Ok, éviter que même l'école les a question-réponse. Tu dois s'aimer. Ah, maîtresse, ça a roya na biloko dodaniti. Osoro na dodan okuta contre-attaque sur attaque. On muta bien te. Okabon, biso to na problème na bango te, to appelle ni calibre mo na bango te, ma muto ko bimisa papa bango, to expliquer pourquoi papa bango leki. Et puis na bandeli so papa mina vanda bien te na kiti. Est-ce que tu es bien? Avant d'arabien te la kiti. Donc registre appel à lundi to bandolo bango ti dimanche. Ah na éliminé ce pompage à ma casse à Roger le combattant à bureau soirée. Le on a nevin to c'est pela na ngote malubo zolo. C'est quoi qu'on se peut tant que qui? Yégout a voyagé dans ma place na biso. Yefa se pela rat. Biso to weli sarata. C'est que moi j'ai vécu na wenge na hérité wana yako voyagé na ya c'est l'hérité. Yo ngazi ko katela mba disque audio hérité ba pese yangwana. Abi asala o asala mokino mbeyebi quand même il faut bandima musala o vienzo rasali na latimi wata. Asali le côté ko na mambo asali te ana ba place wa sala e mo yebi ka papa bango wana. A Emilia e a mema mutu musu na place na ya Emilia pa yeba kaza port pesa te. Ozo comprendre. So papa bango yeba kaza kilo. Bana kala sala banga monga lobe sala. Na ba mosaka ba musu boyela ba toi. Yo menga za créé par mutu. Wenge kam te sala yo. So mosaka te metoye ba ondeni. Et puis ça selon mosaka de mon père na sala ngo. Ozo comprendre. Faut ça toujours en ligne, on va déconnecter. Oh moi sandé na bengo papa to moi si. Zala fidèle na kibo moi si. Ozo ko za fidèle na mambu tout te bondeni. Ngako mekate so boye na mamba ro finga borokima. Ah non na fingi mutute, je suis en train de solo la kaka. Mais tant on a roya siko na yela bino ne boni boloba. Yo sola mamba fali. Bino boko sola mamba fali. Bo sola ngote. Poso bosoli bo kabiso to zela rane ye mo fali aleki na micro lobi bon nga fali wera sali bo ti ye mo ko sa te mo te bino bo ba semba bo sa makambo muto o sa nango ta yebi pangoti okaba o po se batsu ba sa promotion na wane concerné o te ba lo ba mabe ou mal wane concerné o te biso to kola na bino te bo ba pumbulu simple to yebi ba relation ni na musique ndenge zalaka bino ne bo lo ba fali ngol bande ba vienzora bazolo ba kombo ya fali bongo c'est que ye kutu koloba no te ndenga za bonga sala patrouille na orchestre donc elo les gens char de combat ça patrouille oh mususu alati blamba ba kobo iloko alibanga vanda sola kombo na veste bato ba kufoke na ça kinjonji na mboka na veste bato ba kufa na chapeau ba kobo elo les gens ka epete na oh ba matali kola epe wana na cheval pokende mba moko ela mbala na suka ngako yo peso makam ngayebio eso mona nga na sale mission tanga kombono Chaka Zulu nga sina sale mission mi la drogue nga na yoka kuti neza goûter na yebi gwa kuti te alcool na melarate na melara masanga te na ya eloko na melarate na melara mai na coca kuti na nga coca mai ya yo ya drogue wana nimba na be mission et pas na ngeko lekate na ba français na lo ba na maternelle et puis maternelle na kutu ba bandite yo ela mbala na suka yo solanga Osolanga non deni, nga niveau mona yo. Ah, yo ba yamba on émission ba peso $20, c'est pas le cas chez moi. Hein? Là vous allez demander, moi je vais donner. O comprend? Nga na niveau mona binoti. Et la mbala na su côté longi bolo quoi, li pa pesanga semelle. Nga masana, ta drogueuse au ka sonité. Tu fais la honte aux maman batu. Est-ce nga na simbi moi non? So na pesi ba détail.
so na yena o moni tout autant na yela bino ana yebo na c'est la bino mission pour bosso la bien bozana moi un mois na YouTube na pemno succès vous êtes là au deal manzako ngaba solanga na YouTube tenga za ba disque dit ngatalanga kuna na pesa bino devoir à makasi concert à $300 boya kita taba yongololo ba semba nyama ba bana promo lata ba kiacha bien nyama soit disant bo uta poto na l'équipe no ba basket à cher ngata basket à carton o mundela ebi ayebi ke basket ebime ke kin ngata ketcha marche de santé te bosa très attention na ba bilamba na bino ya ba scout bolata wana bokeba manza mela mai longi boloko li pa pesanga semelle o meli drogue meli drogue yo viva planète mon abiso yo viva planète mon abiso viva planète à bombe na mutuno raisonnaka pelir nga massa na ote mela mai Njora kangali bata na wana oyebi ko yela nga yene chopi ana sombela lipa na mikate ngana kantsaka après lipa olia mikate mazwa mikata tia kata lipa mélange à farine tala no eloko ngamba sana ukanza nga avocat mela mai to sola to ebisa ba héritier et la héritier ba miel ba ferré nani susu ba bango tout héritier ba ferré ba tade ba miel ba déplique bango ba robinyo wana ba nani susu ba fabrigaz botiko pesa ben koni ba valeur bo pesa ben koni yango ezongela bino na mabele biso tozana pe total la bino Benzora a réclamé a déclaré pour na passeport na ye donc ba publier yango asiliki comment ye ba refilmer aya ko passeport nanga na passeport awa miela saelanga passeport moko de service orchestre saelanga moko na la passeport yanga morope apo na pese wapi Benzora biwata kangaki ye ba filmer passeport na ye bazo masa ne peka boye mutando mona na musika wata yemba bagi malela ya zala wapi ya ebi wata il s'allie pas si pour ba filmer passeport pour publier yango na miso batu identité na ye na lobby celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée wana eza kutu bible pour paro beta mtu deza eba ki ya de deza neti ngabo na zape na mama na des aristes ko buka na ti au moniteur na osela mabe mission ko ya kofinga bo comprendre niveau nanga passeport ko ah passeport yeza wana ordinaire eza bien soit ligne ordinaire kezwa po ya memara ordinaire des services ezara ya musala eza ya mundu te so se déplacer ba opeso ndeni yelinga ke mbandaka akende mbandaka muta obima awa zato ke mbandaka ke lukani ya olati la batna robe soirée makambo ya Roger le combattant lobina asali yango te avant le belé awa batie mona na ngai na kati mais bino je suis désolé allez voir chez moi na nanga c'est na page a fallu au moins il est posté 4 fois ou 7 fois je sais même pas par exemple Mobutu a posté moi na yo oui na habite sona mina l'accent na otine de l'homme keno kota la page a fallu hein yokutu mama mukolo tshelo ngiloko libanga yo Shaka Zulu olela onga fali apostanga tesko mwana nga aza poster na page a fali 7 fois na page a pazo Mobutu kutu kolobate et pas Fabrigaz donc aza poster mwana nga tiba boka ngo dile manzaka mama na star bébé Varam oyebi pe comment était il s'appelle Kaziz Varam tonnerre de Dieu mwana moko no mutabota été ogo sa ba jibila obotaka po bota mwana nga e bango bazo critiquer mwana il paraît kaza boye balobi mwana kizengi balobi ba kombo ebele bo bato babota bana kizengi ba bana te donc to lo bage bato babota bana kizengi ba kokisa 9 mois libumu te isa gentil te mama bana ezate muto aboti pe mwana kokisa sa ki pe 9 mois wana alesa ki mama na epe manga mama na epa lembaki mukolo mo boye ayoka ki pe passe jour mon pa ke obota yi malgré botie kizengi apeka mutu yo mto zui chance obota mwana mwa normal na roya na ba détail mama bana mesima mon logo me permet pas yo ça bana batu mais son amine tali mama bana na bango c'est déplorable mais mon logo moi j'ai un logo oui ranson mon logo me permet pas na ba bêtise moi je viens pour répondre je n'ai jamais passé pour lancer la émission Nzora lobi relation wataza nango ye pas nango aza congolaise mutu moko bangisa muninga za so balimba kangisa bango babandi ko sala matanga kolela lela ko senga pardon ba relation ba kanselingo lobani tout le monde a une relation même l'école na mino prophète na mino ko za relation na bango eza relation amoureux to ye relation ya zoloba parce qu'il y a des relations mtakolo banga pe na relation mais tam zo relation amoureuse au monde mais il y a des relations ko buka na ti relation au Kisinzora Zanango, relation au Péritier Watana Bazanango. Des relations les andemonte. Ah, relation ya bima mutami mise Mosaka. Ya rozaka na relation Mosaka tata na Zanango. Ya oza relation de mon héritier. Ya vaza ba relation tata na Zanango yango ya Zanango. Mosaka na comprendre te. Oza ko créer là ba to ba problème pour nani. Na ba papa wemba bino nyosa ba kester botikila biso ma Sofia lisumu munene na mukilo taba chato koma ko loba butu moy ese biso to ba yo nani Shaka Zulu ngamu ta génération na
puis ozana na eloko ba mibali yo Chaka Zulu omelaka drogue ozana eloko ba mibali kosaka nanga te ozana mangole tina lisoko ngala masana o mukolo akala nde ozana sera ba masakina eloko ozangi yoka ba Grèce kosaka nanga te o mina ningina bando déconner siko ya mbana suka drogueuse niama femme sans pudeur o musuza ko ba bolo na TV soki nani